un sorcier, je suis un danger public. Je suis de la nature de Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamo panzi, Masia ewana zakuya. Siya leo, maladie telema. Siya wana, prophète stop, oh mon konzi Yesu. Bloquage yo mon koto, bloqué yo stop, telema. Toto ye baite charisma na biso na sije na biso za kopesa biso colère oyo ya mabele ntoto. Mutu akufela yango akufaka na mois d'octobre qui est juste na période oyo bango balingi kosala oyo ya bango francophonie. Batia mabina babina. Mais bazobosa na ete mutu oyo amonaki mpasi 30 ans na prison date na ye yango na pe. Bango ba préféré ko yamba mundele, ba préféré ko yamba ba traître ba impérialiste, ba préféré ko saboter jour oyo biso bana Congo to telemi na sima mfumu kimbango ye charisma na biso. Poto baby sango, poto sacrifier yango na mundele oyo akonzi biso. Na mundele oyo a divisé Afrique pesima la francophonie parce que batumi baza ko comprendre te francophonie yango mtesala ete président Taylor oyo Liberia akende ko boma président Samuel Doe. Le même Taylor a potati aya ko déstabiliser Thomas Sankara, c'est Blaise Compaoré, et le même Blaise Compaoré azako na Kinshasa sans le savoir que c'est le même Blaise Compaoré makoloka katuza kolandaka ba francophonie comment bazaka ba med bana bafuza ko préparer pour ko déstabiliser Afrique pour akota na Côte d'Ivoire agena ko tia Ouattara atangisa makila wana. C'est le même Blaise Compaoré sans le savoir ba utiliser pour ya na Kinshasa avant sa Susu Kabila pe azako ya pour a organiser ba campagne. C'est la francophonie pays mo côté za tout autour la francophonie est développée et pays mo côté za tout autour la francophonie est en stabilité. Faut comprendre était Code noir et Louis XIV. Faut comprendre était ba français na sima francophonie na bango. Francophonie signifie le sang de l'Afrique noire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons des députés, nous avons des politiciens congolais, nous avons des sénateurs congolais. Au bazako yebate que francophonie, il n'y a pas un seul pays na Amérique, na ba Caraïbes, ba Haïti, ba nini. Yebisanga mboka nyonso oyo ba français ba kota tina data lelo mboka wana ezana développement mon côté. Mais biso toujours continuer ko betelaka francophonie maboko ko tia 12 millions en jeu poto yamba bango sans le savoir que francophonie yango pe mteko si désordre na Congo. Comment baza kutubo ba yino mteke signifie opération turquoise. Opération turquoise bandaki wapi na Rwanda. Poete ba Hutu ba utiliser ba français ba tuchi babo abandeko na ba Hutu et puis ba bare ba comme si baza ko tia penzo kande po batinda ba Hutu ke bobo ba to tindiki bango ba koti na Congo to landa bango tina Congo. Donc déstabilisation oyo projet na bango basi ba tondisi yango ekoki ya wana baza ko conclure yango na Congo. Mais il y a encore un mende oyo azosenga mwana muke akene ko apprendre histoire ya turquoise. Il y a encore un Jacques Babaso, il y a encore un Francis Alombo azozela batu lelo to ya ko apprendre bango dégâts oyo francophonie esali dégâts oyo France za kosala po baloba na biso to bongisa bala to sala boena boe parce que la francophonie na biso eza ko ya awa to tia bambo Angers. Alors to kanga wana mpoke na biso po to yeba comment colère eza ko bakisa tension po to yeba était un homme insensé ne comprend rien. Bato o ba mona ka était peuple aza ko déclarer droit na bango qui est vrai. Basala rassembla ya kosala net ya ba yebite et que ndenge papa mukolo uti koloba et que ils sont en train de se défendre. Ba se prépara ka d'abord pour na ko traumatiser peuple. Na ko tiela bino munduki, na ko tiela bino masasi. Mais bobo sana te bande ko na ngai, to sana révolution. Révolution tonto ko ta photo que ne pe na ba livre na ba histoire na ba vidéo totala banani bat basala eloko moko similaire na biso poto yeba ko se comparer to challenge ceux qui te comprendre leçon te. Na Chine il y avait un garçon, un étudiant à Téléma liboso char de combat parce que armée et kota ki na mpoke yango tango ba étudiant ba révoltaka mais char de combat marqué munena ngo et comme place garçon ya azalaka et Téléma et boujaka les soute mwana wana banyataka yete donc elingelo ba ete soki batu ba komi ko senga
droit na bango soki ba comprendre goal yango to lobela sikoyo batu ba komaka décider que vie epesaka nango susu sans te mutu soka linga kufa na minita suka bao ba rata le wa soki bazongisi bango to damba bazongaka baya kopesa so témoignage pour tout ça bango ngamo na zali moko na ba auto rata le wa d'une manière ou d'une autre mutu zasu na besoin ko vivre te kuto komo senga okufa na yo ke vivre. Nous devons atteindre ce point-là avant révolution et banda. La révolution nyonso oto tenté ko sala na Congo jusqu'alors depuis 2011 ti kuna na se et zalaki na ngo to zako tenté ko ya kotia ka makelele ya pamba na balabala ko ya ko tenté pe ko sala le kambo na loyenye ka sanke to yeba vraiment ça c'est quoi. Alors raison ya révolution et lokali boso ezalaka ozo lutter pour koma libre na likambo ya monene oyo bateli yo ozo mona ete elekita na yo que c'est impossible na ko kolongola ngote to kolongola ngote l'union fait la force. Il faut ka bate belé to kolongola libanga oyo mais libanga oyo yo kundumuka et fini ope et bomio. Oui, il faut être préparé pour ete révolution na tango e yaka na makambo nango et que opesi pe vie na yo en jeu et je suis prêt à mourir pour ça. Biso to ya awate toza na babiloko na na Congo toza na ba famille na Congo bon toza ko yeba te que les risques o peut tozali ko courir. Nous acceptons déjà la mort, le fait que vous le bino bozana le banda vous parler na sima PC na bino mais to ke na Congo nous avons nos biens aussi, nous avons nos familles, nous avons nos villages to sito mona ba ya chicha zana Kinshasa mes villages ne kuna na ba ko ngasoki wapi na ba ko kombo la yango to sito mona mobutu atindi mirage ke ne ko kombo la village mo mutu ana za kuna te azana na Kinshasa mbatindi tina village na ye. On a vu des choses pareilles. C'est pour vous dire que Olingi ko s'engager na révolution lelo ozoyoka émission oyo banda ko déjà choix na yo décision na yo. Est-ce que tu es prêt pour donner ta vie? Si vous êtes prêt à repérer sa vie, ko joindre mouvement ya révolution parce que la anti-révolutionnaire parce que yom tali bosoko kima yom tali bosoko bangisa yom tali bosoko yana ba idée ko compromettre moko verbe ko compromettre to ko lobela yango po yeba quel danger zakana ko compromettre en pleine révolution. Alors naza ko guider bino poto ba ete première étape to ko tenter ko débattre awa goal ya révolution et ko za toujours overthrow donc ko longola un système qui ne marche pas et ko na biso préfet oyo to ko terminer ba changer biso préfet mususu directeur va changer. Donc il faut qu'il y ait un changement radical. Même si changement est totalement, mais radical signifie que oui, vecteur bateau bazao que non ezalaki ko pointer côté si ko esali volte passe ezaso que de côté bazao que nate ou bien comme stania etelemi et que à lire les cambona mabe ya ba rwandais pe bazwa mbokate etelemi. Mais quand on voit que c'est le même système, n'attend bitumeza ko le kana est, bango bazosala fête na bango dites. Combien de fois histoire efundi était Hawaï, ya ba américain. Jour ba japonais ba betaka yango, bazelaka jour a fête ya ba américain. Bazali ko mela masangana ba généraux wana ba bateau wana ba japonais ba yeka ba kitseli ba nini ba bombe. Jusqu'aujourd'hui les Congolais ne comprennent pas que francophonie oyo plan bazana yango. Congo eko betama Kivu eko betama na jour francophonie ko sana Kinshasa. Tozana information yango toyaki na poto liaka maki soso pour rien te. Tozana Washington poto kota kapena ba bureau mususu. Nous sommes déjà avertis maintenant otoko benga. Bible lobete na village jona tata moka zakana mutamayele. Meloko zakana mbongo te, azaka na classe te, a pesaka a kebisa ki société mais société balinga ko yokate parce que qui pouvait l'entendre. Aujourd'hui, biso na émission pour toke bisabino été octobre za mois ya mabe. Octobre za mois ya robinate. Octobre za mois ya makila. Octobre za eloko ba elimino distraction ko sakanate na tango Kivu eza menacé Goma eza menacé Bundanganda nane eza ya kokende. C'est le bon moment pour na ba Rwandais ba yebi ete ba Kinshasa ba linga masanga ndule ba wera tous ils sont invités pour vous distraire na octobre oyo semaine prochaine et c'est à ce moment-là que Kivu va ko bet la retraite en pleine masanga. Et encore une fois Hawaï ba japonais ba betaka yango na jour ba américain ba zakana se akuiti zengele ils ne savaient pas quoi faire et ba kwa yesu ko se regrouper na tango bobendi force union se FARDC na yoki na ngai na tango babengi ba kamunyo so tuya na Kinshasa pona ko protéger nini oyo baza ko lobelaka awa soki nini francophonie si les Rwandais nos ennemis ba mindele précisément ba français ba belge
bah si va lobby déjà qu'ils seront tous concentrés à Kinshasa, il n'aura pas qu'une force dans une seule région. Nyon so Kabila benda on a Kinshasa, tika distraction. Et c'est là que bako beta biso bien di kola buzoba etant to font la mise sur retard. Na kebisi bino bozu message nangai le Congo sera frappé au mois où na temps où Kinshasa ko sala ka fait ya bantakula ya zizumba. Et puis ce qui est honteux, Brazzaville qui se permet de dire que atteindre 8000 tonnes, ce qui 8 tonnes, il y a un instrument. Aucun jour, Congo, Brazzaville et Dabiso, n'a quoi que ce soit, les lois Brazzaville, comme on dit, distraction musique qui bandoule et ya. Ce qui a une révolution dans Kinshasa, et local, Bosso n'a pas de Brazzaville, instrument, on va tindi, on a fait sauter, fait son monter aux zones à son Brazzaville. Et Dabiso, et Dabiso, et Dabiso, alors, révolution, il faut qu'il y ait structure nango comment kozala méthode nini bokosala pour koza na révolution souligner yango ceux qui besoin la méthode moko ya plan d'attaque na révolution te bobebi ceux qui boyebi répéter faut boyeba ko doser à peu près les comment faut attaquer yango de telle période à telle période rapidement ici là c'est ça notre échec na 2011 le vrai moment d'attaquer la révolution tozela et puis tant ya ko doser ça et puis tant hors de pesa mitobi na balabala pour la révolution batwa bibi na bangote donc ne ko buka ba prison et que nango suko sale maté parce que méthodologie ya mutu to méthodologie ya groupe to méthodologie ya biso batozali ba au premier to au programme yango na ndenge ekokite motivation ya idéologie pe il faut yebana ko libérer pays c'est le peuple qui se libère pas un individu mokote na mokili oyo akozala kola Jésus kaya ko kufela pona bato misusu. Le peuple est souverain, le peuple se libère. Moutounion, ça so kansa été peuple oyo et qu'on a libéré na mbuta tel, na tata tel, na frère tel. Na kambo toko lobelango na émission oyo mpoko alelo. Ko ya ko tela so distraction te ke mbuta tel, tata tel, mutu tel mutoko libérer biso. Sinon que tant to koba, boko ya ko mona été na révolution, il n'y a pas un leader. Parce que s'il y a un leader on a ceux qui ont koufi. Bolali. Ceux qui lisaient Bakangié, puisque c'est lui qui avait le plan. Mais le plan doit être commun. L'objectif doit être commun. Vous voyez, qu'est-ce que vous cherchez? Sinon, quand le problème est déjà connu, il faut immédiatement attaquer le problème et puis pour ça la révolution sur base, il y a problème. Nombre de révolutionnaires, nombre de combattants, combien de gens il faut inviter Bakota. Biloka bo yote mutoko sala yango mena quand l'idée déjà connu que baza na kanda si je na bango na kaya Congo mabele na biso baza ko boto yango il faut être décisif que gol na biso mabele. Mais quand vous commencez à mélanger des sujets mabele après mabele papa wana comme président après papa wana comme président vous avez maintenant 2 3 4 5 6 goals et 6 buts et kobeba c'est ce qui fait que battre mususu na ba parti politique mususu bazala qui peut prêt changement et salema mais pourquoi ba joindre révolution 2011 simplement parce qu'ils ont compris que le goal est un peu multifacial bansu baza ko ya poto longola Kabila poto kibenga na ba Rwandais bansu baza ko ya poto comme ça yé mokonzi président bon soyo comme c'est président biso la parti politique so tolimpi muta comme nani président zambona ya kana ba sujet tabute zambona ba mutu moko te zambona mona ka mutu oyo ko libérer contribuer à la libération du pays. Je l'ai dit, j'étais trop ferme l'année passée na Fingama, mais il me semble que la révolution. Toyeba était erreur, tout ça dans le passé, il y a aucun ça a été révolution et qu'on a libéré à un individu, nous étions totalement en échec et échec en notre simbi yango. Mais ce qui a été, nous sommes là, que les Rwandais quittent notre pays. On allait voir ni les élections, ni les candidats aux élections présidentielles, ni les candidats aux élections de députation. Nous allons voir d'abord, à évacuer d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Même la date, s'il faut qu'il y ait une révolution avec intention que pesons à l'Est, Monguna Abima. Mais ceux qui ont reconnu la révolution préconçue, sur base à l'ongawana, population de Saboye, bon, va peut-être abako nangayangona lingana lingi, mon enseigne nanga peut-être comme awana. Et comme qui pèle que c'est parce que Binonios Boza ini di sous-souté, bagol comme yandenge nandenge. Alors moi na Congo, longola fanatisme, ouele la oye bagol ya révolution, raison ya révolution. Et puis après la pluie, c'est le bon temps. Le bon temps on est en toko analyser, toko lobela. Résultat il faut y banake tangu toko sil sa révolution oyo, il faut impact
ezala na nini na façon de vivre na biso na culture na biso na économie na biso na socio institution na biso ke oke na course pe jiso funda yepe mutu makamo pesa nini e katami na mpoke comme il faut parce ba institution ça ko tourner bien na ba douane ba frontière na biso bien surveiller et que mafia ba minerais eza so kolekate ça sont des institutions où toza ko senga goal na biso il faut ezala mais parce que na zuma maloba mingi on a ko sukisa avant zong sa maloba na studio Photo yeba ete goal ya révolution. Il faut ezala omipesi vi na yo po na yango kolobela yango na ba publicité ya ndenge na ndenge kolobela yango na ba décision nyonso ezali ke eza ko tourner na but moko ka décision na yo c'est la clé ya réussite ya révolution avant to kota na ba mpoke mususu papa mukolo na banza bolimbisa ngana na zimwa maloba mingi pona guider bino na goal on a sujet oyo comment to kokumbela yango nazongisi maloba na studio kuna. Merci Mbutazambwana ya solo révolution ya Congo to lobi lisusu révolution oyo biso tozali ko sala na kati na Congo na lingaki mingi totala mwa muke na sima eske batu mususu babundaki goal na bango ezalaki nini goal ya bato babundaki liboso parce que le premier de tous ezalaka Simon Kimbangu mutu abandaki révolution ye mutu abandi révolution alobi ba Congo bakozwa indépendance ye alobi yango na 1921 alobi mondele akokoma mwindo akokoma mondele ntina baye kokangela papa Simon Kimbangu parce que c'était tellement révolutionnaire liloba wana aye kokufa le 12 octobre talaka likam ba combattant nyonso ya mokili ya Congo batie papa Simon Kimbangu liboso mpo bavandela papa Simon Kimbangu mokolo ya akufaki batie libération ya francophonie pardon batie début ya ba travaux ya francophonie le 12 octobre tala totambola na ndenge towelela mabele révolution oyo biso tozali nango ezali révolution mabele oyo eleisaka biso ekomi ya bato mosusu mabele oyo epai tokokundama ekomi richesse nango ekomi ya kokende ndenge mosusu tala nazia koyoka na ordinateur mosusu ya pembeni awa likambo mama Matimbundu alobi boyoka nano makambo oyo mondele oyo azalaka mokonzi ya France ya kalakala alobaki mondele mosusu oyo ya conférence kaka ye moko ya France wana ake na Congo alobi Congo eleki munene ifo bakabola yango ye wana alongwaki na baelection ya sima tala mabele ya Congo mabele wana eza kopesa biso kanda électricité eza kobotama kuna na Bakongo azena yango te aza kolia électricité wana te banzete eza kobota na Équateur eza na bavion baza kosala yango bavion banini babato bamituka banzete ya Congo eza kokota na bisika wana mais biloko barichesse eza kobima mboka na biso toza kolela yango te bato na Équateur banzete ebimaka kuna bato na Kisangani bato ya lesi nyonso kuna barichesse ya ndenge na ndenge oyo ezali na batelefone ya Congo telefone oyo nyonso portable eza na kati ya mokili biloko richesse ya Congo eza na kati batata bolamuka Congo ezali kokenda mabele tokozala na kanda ndenge nini mpote to récupérer mabele bayembaka yango ememaka biso yebotaka biso ata tozali bandimi zali bato bazali kosambela nzambe alobi akoya kosambisa moto ntango ya koya kosambisa moto bato bakosekwa il faut bazala na mabele ya Congo yango nde ezali goal na biso na kati na révolution oyo banani bakogere mabele wana kitako mpo ete epesa biso esengo sika mabele eza kokende bato nyonso bakomi yengele moto akozwa nzela ayalite mabele ya Congo révolution nini tokomema epai kongole otelemi tia makolo na se révolution ekosimbaka moto na makanisi kasi biso tobanda révolution nano bisika biso tozali tondima liwa pamba te mois d'octobre oyo ezali mois ya liwa mois oyo makila etangaka mingi bokeba bakongole oyo bazali koyoka biso bokozala surpris que nous risquons d'être attaqués na mois d'octobre oyo lisusu babotola Kivu toza koyoka basango kuna assassinat gouverneur même ya Kivu aza kokima aza kokende kozwa asile kuna epai ya la Monique hey Congo mabele eza kokende révolution oyo ezali komemela biso kanda tokosala ndenge nini ba chef coutumier
oyo babatelaka mabele mpona nini baza kotia bango en contribution te mpo ete barésoudre problème à l'est parce que likambo ezali kopesa kanda ezali likambo na mabele batata bamama mpoke ezali awa ya révolution elingi koloba changement monene oyo komema insurrection oyo ekomema soulèvement wana efo ezala radical but yango wana mais soki tozali kopalangana baoyo bakenda but oyo tokoatteindre but na biso te mais soki totia yango esika moko makasi tokobunda ndenge bapesi biso exemple ya Tiananmen awa boye jeune wana atelemi likolo ya liboso ya char moto moko andimi liwa andimi ete makila na etanga mais changement ekota na Chine lelo Chine ye wana akomi moto munene alors congolais lamuka révolution tokomemela ngo ndenge nini ya solo tozali komona na standard bato bazali kokota namoni mbuta mukulumpa auti kokotela biso mais biso awa tokomi na deuxième tour ya parole liboso na kopesa nanu maloba epai ya mbuta trésor parce que tosilisa deuxième tour na biso bongo mbuta mukulumpa okozwa maloba na mwasima moke tosala nanu deuxième tour oyo biso tokomi mbuta poati trésor mpoke omboka yo Lola, etumba misala ya satana. Moto qui te uta lola, efixa maladie na pauvreté. Moto qui te uta lola, etumba soloka na coutume. Ah, moto qui te uta lola, etumba bandoki na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka batakati mangu bakomye. Tous mal à l'aise au nom de Jésus. Bino bandoki ya famille, na bao ya quartier. Baja molili biliaki bino bikoki tentasuna makita na bino atotindi nde moto fire Alléluia il est Seigneur tous comme ça come on bon nalandi bino tout et puis nakani vraiment phrase moko maman na biso asitaki awa de révolution en fait, c'est rompre avec un système qui ne nous convient pas. Et là, nous sommes tout à fait d'accord dans la définition naïe, même ceux qui dans le dictionnaire, dans la définition sous, dans la définition, il y a ça, pour vraiment l'esprit bien quoi. Alors, c'est évident que les gens dans le Congo, ils vont souffrir, en tout cas, vraiment, on a passé à un niveau moko, peut-être qu'il n'y a même pas qu'on décrire en nous. Déjà, Ezali, déjà une des raisons pour la Moutou à se soulever. Façon, parce que politiquement, qu'on énumérer, moi, fait, façon, Mokawan Ezali exploité. Hein, je parle maintenant du pays, Batou, Nzete, Nyama, Mabele, Mabanga, Maï, Ezali de façon très injuste et puis de façon désastreuse. Et surtout, ce total à long terme. Parce que Bobo Sanate, Nzete à Baoba, Kala, Bazao, Bakata, on a mon côté. Mais lelo, on a Sabino, que prophète Bawana, Ezali à revoir. Parce qu'avec la technologie, beaucoup de gens ont 20 étaient à Baoba. Et là, ceux qui n'ont le bimabé, c'est la même chose avec les minerais. Papa Zambo a célèbre cette émission Moro Kalanga na Sanité a expliqué que la matière matière première, minerais, ils allaient des ressources moko et si la canayango. Parce que pour reproduire, ils ont temps et belé pour esalema. Ils ont temps et belé. Ils ont le la manga to l'ignoko ou ebotaka rapide. Alors, façon Babiloko, donc pays, ils allaient exploiter, ma belle terre. Ils allaient déjà raison moko et puis ça vraiment peuple motif à se soulever. Parce que ce qu'on a à long terme, dans le voit tout à l'heure, ils ont accès que population a existé les sous-soutés. Toi, aussi, significatif, n'est pas aussi cité peuple et Australie, ni na robaxa sous peuple et Amérique, amérindien. Les lots batika de façon symbolique déjà kota moko boé pour bazalaka ka mon kilé mona ke bango pe bazalaka mais normalement ça sous bangoté. De c'est ça en fait le danger
mais pour que peuple là comme pour identifier danger wana encore une fois tu veux dire que biso tout na mokili toza la capacité mon côté et c'est ça aussi le problème quelque part toza ndenge moko mais toza la rappel ndenge mon côté et nous devons essayer de comprendre cette différence et cette contradiction pour évoluer pour vivre ensemble pour aider mouké bon aider mais pour aider mouké kaka maman nanga aloba qui oui a parlé sur le panafricanisme que moi je respecte a parlé sur le peuple noir na monde tout ça tout à fait d'accord mais le problème est que na Congo problème c'est zali toza na ba leader te siko ba pays wana tout le reste ya ba peuple noir partout place bazali au moins moi quelques mots comme ba leader na bango sauter na Sud-Afrique moi ba leader bazali sauter en Afrique de l'Ouest moi ba leader bali par-ci par-là même na Amérique na ba Caraïbes oyebi bato ba bima kuna moi ba leader ba penseur oyo que bazo combattre système na philosophie na bango et ce qui fait que Congo les alliés na dernière place dans le monde par rapport à pays qui sont aussi dirigés par les impérialistes. Pourquoi? Parce que hiérarchie à ba esclave de ça là que ba misusu baza mieux que ba misusu. Pourquoi? Parce que tous en a liberté. Et là je reviens. Le fait que tous en a liberté, oh il a bien ba leader parce que moi je ne crois pas en l'être humain, mais je pense à la philosophie humaine. Alors être humain azam mutako fane lelo et qu'il peut bien à changer ou bien à béli, je sais pas moi, bien à kangier. Mais ce bazali est belé. Beaucoup pour étouffer, bah on a sauté. Et on a le manque qui a un visionnaire wana, ou bah pour transmettre un message, pour la pour la cerveau et abattre. Parce qu'en fait, révolution fait d'abord mentale, avant d'appliquer un mot na mokili. Pourquoi? Parce que cerveau, des alliés moteur. Il y a makambo tout le monde a lelo au mutasala et utana na cerveau. Donc pour ça l'action na libanda il faut dans le cerveau et comprendre le message et battre bazalité malheureusement c'est long au bas ça la travail wana pour le peuple à comprendre. Vous voyez na repère cet exemple moko il y a liloba moko lobby Thomas Sankara c'était un grand homme déjà mais il a accepté la mort pour devenir encore plus grand. Est-ce que le Rwanda Borobo est un mot? Donc, j'en reviens, Bandeko Liwa, et ça, c'est un mot normal. Mututu a Koufa. Vous me coûtez Koufa pour la cause mon juste, au lieu que vous vivre pour la cause mon ma B. Ça, c'est mon point de vue. Alors, au bazar, après, ça, là, on est taliban, on est aux autres, on est moutna moutaza, na marque, nous sommes banga Liwa, nous sommes banga Ate. On comprend. Et ça, c'est une vérité. Mais je crois que nous sommes les alliés du éducation. Il y a formation, il y a cerveau, il y a moutou pour affronter le lendemain. Toujours parler sur la révolution. Moi, je dirais à mes frères qu'au fait, oui, c'est possible. La révolution, on peut s'amener un exemple concret. Nous sommes la poto. Mais combien d'entre nous ou parmi nous, que dernièrement, il y a moins d'une année ou 2 ans, na Islande, révolution Salema qui a tel point que le gouvernement Mobimba est tombé qui va changer même la constitution. Elle a été réécrite par le peuple, hein, entre guillemets, représenter le peuple, réécrire la constitution selon peuple, mais ça, vous n'allez jamais voir ça dans les médias. S'il vous plaît, tout le monde va micro parce que nous avons un retour. Et nous, on n'y est pas. Allez un peu, Google, on a révolution Islande de Salema. Bakara, ministre de Finance, dans la prison. Pourquoi? Parce que Islandais, élite na bango, qui ont fait remplacer par élite, formé par banquier, pour la repos de sa peuple. Alors, comme les Islandais, ils ont une culture, ils ont grec, portugais, chaque école a une selon culture. Ils ont un référendum, changer le gouvernement de A à Z. Cela n'a pas plu au système et le Kwana ils ont camouflé. Ceux qui ont parlé sur les révolutions ou printemps arabe, et ça dit parce que qui déjà ça a plu au système et parce que ça a qui plan un système. Et là j'en reviens. Toutes les révolutions du monde, que ça ne plaise ou pas, ont été
planifié d'avance. Et ça, ils ont montré que, oh non, peuple a souffert, qui c'est que l'événement, moi, ça, il a déclenché révolution. C'est faux. Sur le plan officiel, peut-être, ce bouquet n'a pas livre, n'a pas bouquet, beaucoup d'histoire, voilà. Mais ce bouquet n'a pas archive inofficielle, parce que nous travaillons à bon, normalement, la source officielle et inofficielle, beaucoup de monde a que le mouvement qui préparé. Or, c'est préparé par qui? Par des gens, des élites, des groupes. Et toi, ça travail pour préparer le peuple en avance. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure que pas la bise, moi j'ai comme l'impression que le travail, on essaie de m'arrêter. De tout mes cas, nous politique, na vie, il y a tous les jours, parce que nous avons vivre sans politique. Mais politique sans vie à battre, et qu'on exister. Et c'est ça le problème. Biso te remplacer vie na biso par politique. Un système fictif, un système occidental, système où il marché selon conception africaine. Or, on peut se donner un exemple, est-ce que les Africains, par cause de la plage, il y a des nudistes, et que si maté, pourquoi? Parce que c'est une conception, et que ça va bêtise, mais pas mine, il va en déjà, il faut qu'on dise que non, vraiment, tu as une erreur. Na ba tu oro bazo prétendre que za la leader na biso selon là bazala une erreur parce que bazo indiquer peuple pas comme il faut. Na habité ceux qui n'a lobby déjà au falaki mais na roba que ça boué. Nous avons des leaders malheureusement pour ba comprendre là. Les politiciens, je reconnais que c'est des leaders politiques. Nous avons les musiciens, les pasteurs qui sont des leaders d'opinion et tout comme ça. Et nous avons aussi la diaspora qui est la tête aux arabes leaders pour le peuple banamboka. Vous voyez bien comment le peuple banamboka a tendance à tout bana. Inutile à développer là-dessus. Et je vous dis maintenant que toutes ces trois catégories de leadership ils ne foutent que le bordel. Excusez-moi le terme. Bazali là qui s'appelle peuple Tenzela y a bien vision de loin. C'est ça. Une civilisation où Azali qui s'est basée sur progéniture n'a été, toute pour l'existence n'a été, Azali civilisation pour tout et c'est ça notre problème. Ceux qui n'en ont, ceux qui vraiment n'en ont là, et ça va bien quoi. Merci. Président Chimanga Café, bana bazolo kayo. Chimanga Café woko baza woko ndemba. Ah, comment ça n'était président King Milolo. Appel Toka. Kosa Omari. ya solo bandeko tozali kolanda makambo elekaki na Islande ezali likambo ya solo mbuta poati ya lobi soki bokei eza même pas na Google mingi beaucoup d'informations eza wana te mais lukada ba moteur de recherche mususu kuna basali ba réinventer la démocratie c'est-à-dire ba longoli ba capitaliste nyonso tout mais baboyi kolakisa ngo pour la nini sinon ça va servir d'un mauvais exemple à travers le monde. Les médias n'en parlent pas hein botala ngo bien liwa eza koleka na Congo. Est-ce que les médias en parlent? Non. Donc démocratie oyo bango bakende ko sala kuna ba pesi biso ba lobby ba islandais ba lobby bon courage na batu ba ko sala révolution pacifique lokola bango basali nyonso wana mpona kaka ko bakisa mwa muke mwa pilipili na likambo mbota muntu poati trésor auti koloba na biso
nzokande deuxième tour na biso tozali kokoba tokomi sika wana mama Makimbundu deuxième tour mpo ete topesa boke epai ya mbuta mukulu mpa oyo asili kokotela biso. Mama Matimbundu mpoke mboka yo Matondo mbuta mukolo, en tout cas mbuta Poiti nalobaki yango nazara hypersensible, donc c'est extraordinaire. En fait, je suis extrêmement contente. Il y a un moment là que tous on matana niveau ya conscience, donc niveau ils ont ça là que nous tout n'abisso et trouver ma solution parce que trop c'est trop. Nega bolobi la révolution qui s'est passée en Islande, toyo qui a ta écouté et les gars kaswa bala na nenga kundelupe. Des millions de femmes violées. Je suis une femme, donc je peux m'imaginer comment ça peut être horrible. Mais on n'en parle pas. Mais pourquoi? Tony Touna, pourquoi? Justement, c'est parce que Batou Bazan a pouvoir de diffuser les informations. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent qu'on reste enchaînés. Hein? C'est bizarre, mais c'est tellement logique. Na minute aussi na pouvoir, na lobby, na lingi mbuta mukolo atika la esclave na ngai. Donc na osala en sorte que na conditionner vision na ye ya makanisi na ye ya vision ya ko réfléchir vision ya ba information et osala que na éveiller conscience na ye té. Donc c'est tellement d'une logique implacable que bato est belé bazo comprendre lien ou ezo sala que tous en situation oyo na bato soi-disant bazo linga ba aider biso na yipte so pour comprendre nga. Les médias appartiennent toloba aux multinationales but nae ou bien système nae ezali basé sur l'exploitation de l'homme. Donc, ce qui, système capitaliste, élingi et exploiter l'homme jusqu'à temps à mettre en place justement mécanisme que l'homme a exploité. Mais si on quitte yo mutu o lingi te ba exploiter yo, on s'en sort rompre avec ce système. L'homme africain azali conditionné à réagir de telle ou telle façon. Et là, ça là que batumsusu batimbela masolo, et ça hasard parce que le hasard n'existe pas. Ezali peut-être une sensibilité ou développée par rapport à telle ou telle information aux oyoka, et ça là que non, je suis pas d'accord. Non, boété. Mais tous à l'assure que tant que postété, tant que osons émettre mécontentement naïoté, le système ne va pas changer. Et là, comme il y a du ciel et il y a ça là le travail à ta place. Donc, Olingate, ezali l'homme, donc ezali le peuple africain, ou bien l'homme congolais ou la femme congolaise, il faut à l'oba, trop c'est trop, je n'en veux plus. Islandais basaliango, chinois basalango, la révolution française basalango, donc pourquoi pas le peuple africain a faire la démarche, il y a azala uni autour d'une idéologie où il que lendemain est comme meilleur que son état actuel. Trop, c'est trop. To beta ba émission buta zambwana boyebi to subisa bakambu tellement complexe que il va toujours zamba osala nzambe aebi. Mais en même temps situation ils ont ça là que vous allez exploiter nzambe to lo ba ebi yango. Mais si vous pouvez bien pour y continuer, il faut yondo ça la démarche avec l'aide d'Yanzambe justement. Tout
longwa na système ya oyo oh mundele agoya ko sala. Non mais ça c'est trop enfantin. La révolution est ko salama na batu. Na bien na batu oyo ba lobi effectivement ngai que descendance na ngai et vivre mieux que ngai. Ndeka mbuta zambo na bolobaki. Et les ceux qui ont nous prêter à yo sacrifier vie na yo. Donc ça veut dire que vous allez contre le système de la révolution. C'est aussi simple que ça. Soit vous allez pour, soit vous allez contre. Vous allez un pied na quatre, un pied na libanda. C'est ça impossible. Il faut de la position. La minute pas te belé, baza fatigué. Mais bazo comprendre d'où vient cette fatigue. Parce que tu auras tenté ou bien tu auras tenté à réfléchir à ma condition na biso. Et on est na commis Europe, na sala nini pour se retrouver ici. Ou bien qu'est-ce qui a fait que na se retrouver ici? Mais na minute yo, ba porte. Bazo même ba refoulé, bazo refoulé bango na porte na expire le peuple africain. Soit il y a une civilisation traduit en na bizaleli azo luka musala zo yati na continent na yo. Donc yo timbela le bac donc ngabe na niveau na na Afrique. Il faut changer la campagne. J'ai toutes les possibilités qui me sont données pour vivre mieux qu'un Portugais, vu que yem tazo ya na continent nanga. Et si vous baya depuis le 15e siècle, mais si vous na 21e siècle bazo ya les sous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système n'a pas impact mon côté. Le système capitaliste correspondre à un paradigme na bisoté pour alors essayez de développer un mécanisme que vision na biso ya makambu et correspondre à besoin na biso parce que tu auras toujours la tendance à voir le monde avec la vision eurocentrique. C'est ça notre mal. Des axes. Donc on a dépassé notre vision du monde. Et l'Afrique est comme un faut éliminer notre ndeko na téléphone tika nano makelele pardon ndeko na téléphone to kopesa malwa mama Matimbundu continuer. Non peut-être on repesa maloba na bato téléphone parce que biso za na ngona. Merci comme ça ndeko na téléphone à 44 suki na 7D to pesa maloba po ba brueza ko ba retour zo utaka ipana yo na ebike ko yo ka téléphone to pesa maloba po to na bande. Alors merci beaucoup, papa. Wana bozo kanga. 5 Koba. Ah, merci beaucoup. En tout cas, dans cette dernière émission, elle est là. La première fois qu'on prend l'émission, en tout cas, qui va prendre des vies d'Aninga, la contribution à Bango, dans le sujet, n'engue boton on a mis ça tout l'anda. Vraiment, la CP, dans le sujet, on a makasi. Parce que les mots qu'il y a des sujets où les boutiers, dans un motu, dans un air, c'est comme ça, dans l'iboma. Tant qu'on attend, on là, tant qu'on a des pailles, na misa, na zone, et l'eau qu'on a et na la ligne, 2 jours, 3e jour, faisons dans la motu, nanga. Donc, pour dire que l'eau qu'on a révolution, et l'eau qu'on a, il faut tout ça là, mais, dans la vie, on a auto le bâti tout à l'heure là, pourquoi les signes raté? On a moniqué. Les signes raté parce que, au moins, on a en Afrique, on a et tout, bah,
penza te bato mwindu batanga mais lokola bazaka na mwa bato na bango batete na bango bazalinga kotangisa bango batangisaki mpe bango baoyo bazaka baévolue na bamoma wana bango bazaka baproduit na bango ke bango toyandoplace bango baplace moko bandosalelaka biso mais biso mosusu bakomona ke population bakomona koyake non bazotangisa biso malamu bazosala biso bopito etu eza malamu mais ere mpena bacontribue ndenge mpenza bangai basala mpena ndenge baza na mokili ya bato lokola bango baza bahumain nde bangai bacontribue mpe mpa bahumain mosusu basalaki mpenza yango mpenza nakoloba te a 50% te donc ezaki contribution moko ya moke kaka mpo bafaire évolue bino mais au fond bazali na besoin nango te mais sikoyo à la longue mokili ekomi koévolue esali ke bato mwindu mpe bakomi kotanga donc bato mwindu baatteindre niveau na bango oyo l'intellectualisme na bango bato mwindu mpe baatteindre yango donc na niveau ya badoctorat bato mwindu bakomi kokende tokomi kotanga bango baklasse moko tozozela le premier bango bamosusu bazozwaki bazotima baklasse etu mais mondele sikoyo asali nini amoni ke sur le plan économique sur le plan politique moto mwindu akomi makasi tokomi kosala badébat na bango na bamesa tokomi kosala badébat na bango ya démocratie na bamesa parce que ezo étudie mais sikoyo mondele amoni ke longo tokomi na bango niveau moko boye ezokoma danger mpona biso il faut tosala nini donc bakomi kobeta carte na bango moko boye oyo biso totikali je peux dire carte na bango bango mobeta wana eza force ya minduki oyo baboyaki même bafrike bakoki kosala nini industrie moko te ya nini ya kofabrikaka baminduki sikoyo bango moko batikala na monopole ya eloko wana carte bango bakoma kobetaka yango wana donc soki balobiki bon il faut sikoyo tokende tosala eloko biso tolingi sur bango bakoya su na cravate te donc apparence ya cravate na savoir rebelle peut-être sur le plan politique et économique, savoir rebelle sur le plan de la démocratie. Donc, il y a kitoko penza mais baza ba dessous de carte la beta. Et là on va avoir des années minduki. Ozomona. Yango le monde le konati elelo, biso de la toujours na retard na yango. Siko eloko po esimba, ezaki faut mentalité biso de komi na siko ya révolution, faut kota pa ya mutu nyonso. Il faut que vous devez comprendre que ce n'est pas la politique. Pour vous dire que c'est une politique. Vous devez dire que terroriste est un au Saranate. Tout le monde a dit non, la démocratie et tout. Et ça, on a monté la Salaka. En réalité, c'est un Hindu qui peut demander sur le gouvernement. Est-ce que vous imaginez Hindu qui est la chair au Saranate? Le Marabat. C'est quand on chair au Saranate. Mais l'opposition là, peut-être, pour mais et puis dans le moment la monopole, c'est pour dire que donc plus à ce que la démocratie de la langage ne peut vous mentir pour vous endormir. C'est une culture na bango. Donc constitution na bango on va remettre en place basé dans la culture na bango. Peut-être le ministre des Affaires étrangères na bango le ministre des Affaires étrangères sur des pays d'Europe. Azali na la réserve et délai conversation même déjà déjà interprète fois là. Donc c'est pour dire que Azak s'intéresser même pour la langue na bino. Mais, pour l'image, j'habite que la même chose dans mon kili, par exemple, au solo. Mais quand si on vient dans la Moganae, la culture, la basée sur Awa, il y a un moment culture dans le monde de Awa, où la démocratie, et là, le côté même pas la chinois. La Chinois va développer. Donc, culture dans le monde basée sur Awa. Démocratie, on va tout le monde parce que si on comprend bango, mais biso la batu mundu, sur le thème dans le biso, que le
temps la classe en bien ici pour te comprendre maintenant ma carbonée à solo on a été le bar to aussi c'est la chose la classe bonioso nous on a dit que ah on peut servir mon bananga on peut servir la quoi juste ouais le a mis kaka mais ok c'est une habitude pour les populations au Bimba parce que quand on a mboga on connaît ça on connaît la rame de l'état au moins donc pour nous là il faut même la émission la démocratie, on a la salle politique. Politique, il y a des gens qui et je le remets pour la science politique. Pour le village, on va utiliser mais non. Et donc, c'est de l'autre côté la politique, nous peut se faire. Donc, considérer que les gens qui sont basés dans le ligne. Quand vous êtes dans la ligne, vous êtes dans la ligne comme de malade. Donc, ce n'est pas que il faut que nous votions qu'il y a la politique pour m'amener la kumba ligne, la kumba ligne, la kumba pays, la mobile. Pour la relève, ça va être qui est là, pour protéger l'Indoka de la vie de la politique. Il y a des choses que je n'ai pas vague, pour donner la culture na bango mais bango va utiliser la dessus de temps de na bango donc en tout cas mission est là c'est na mingi il faut que mission boye za la tout ça pour la go que je na baninga ba la muka mission ko na ba bamboka oyo te comprendre que ndio yango ni la sala mais on a la minga sur musudo ba s'en fouta na bango ba s'en fouta na bango ba mona de no ba comment na ba paradis ou quand on a la photo sur la ligne la ba de la ba tout refait là on est dans le gabonai là à ma que les France n'a pas de cette tout fait là il n'a qu'un photo na que jamais la Belgique il n'a fait d'Antonio n'a qu'un la photo Antonio ne tourne na kia ba koko ba kata ma boko alors on a qu'un la photo on a dans la place à malamu jamais on a conception là ndenge la commande de wa et puis là la l'invité peut-être on a une table là mais c'est avant ils sont là dans le Cameroun on a eu coquille le plaisir on a quelle Belgique jamais non réalité pour la régional à Camboya et que la zone là bateau peut-être bateau quand on a l'Angola parce qu'on a défini tout le monde de l'Europe il y a un monde pendant tout dans l'éco ma Camboya la révolution quand on le bango nous avons bien se révolter sur place boye ça de même na du matin banda donc quand on a le bango kawana na sekela na on a tout parce que et là moi va dire boulot là moi va dire boulot donc dans le docteur maintenant pour ma donner la vision de l'État ndenge butaza mona utko loba na beleza kende ce n'est pas la politique de libérer mboka ce n'est pas la cravate na ba parquet la politique là ça devant de se mettre la photo de la pensée de yangote mboka na biso za libérer na makofi na banzete na minuki Alande mboka na beli mimi tuzoaho sala ba toni exemple ya bakeni ya Argentine ba hotel na siko mais nous l'anglais de pétrole awa comment se fait-il que place les gens pour la team mais dans le moment on tue les gens et faut que ça pétrole les a dit comment je veux la musique plancher exploitation pétrole la mise et comme a dit pour la lumière moi, si nous voyons la vie dans le pays du Colo, il faut les Cambodgiens dans la population, on avait dit à 3 ans, d'accord. Vous comprenez, madame Bozala? Il faut lui dire, on va pouvoir faire le matin, même si vous avez besoin. Et là, aussi, la cravate français de docteur en économie, un docteur, celui qui a philosophie, tozali kokende okozonga deuxième tour ya maloba ogarde téléphone tosala mwa tour bato mosusu bazali na kati yo te me tia mwa pause moke mpo tokontinue mukulumpa maloba mboka ya yo me liboso mbuta mukulumpa azwa liloba précision importante mondele abanga kaka moto aza na minduki me biso to na minduki te biso tolelaka te ke bapesa biso minduki na constitution na biso physique ya biso baafricain mental na biso munduki ezalaka te mpo toza na système ya démocratie moko de loin supérieur na makambo na biso toloba ezali théorie moko eza kosalema sika awa
il y a croisement. Biloko biso toza ko rejeter en Afrique, bango bazo sale la institution. Biloko oyo bango baza ko rejeter, biso tozo mema en Afrique. Nini tozo mema? Moyibi, ndeko awuti ko loba na biso na téléphone na wa ebisi moko. Ba Congolais botika ko faire rêver bandeko na bino na lokuta. Tozalia wana ba manufacture, tozalia wana misala ezanga tina. Mais au Kenda Kinshasa au lati kitoko pour impressionner qui? Ton peuple. Ton peuple est en train de rêver. À ce moment la réalité au Kenda kokanga ba photo na Tour Eiffel ndenge ndeko awuti ko loba boy. Ezali kamba kitoko. Révolution fait banda 4 nabiso. Révolution a Congo c'est bandaki. Mais pourquoi on n'en parle pas? Na sali parallélisme na likambo tapwati ya lobby mbangu na kena ordinateur mosusu na zena hôtel makambo ya Island. Ya solo une révolution qu'on a tué dans les médias. Tous les médias occidentaux ont tué cette révolution islandaise. Donc elingi kolobake tozana problème bande ko batata ba mama. Mbota mukulumpa malobomboka yo. Merci papa Nangai Robert Mukolo. Napesi mbote na bandeko baza kati ya conférence. Pe mbote na balandinyo sur la radio Lisolo. Na lo seka parce que bon émission za kitoko sur la révolution. Mais bon papa Mukolo biso ngala tobota na Lubumbashi tango tozai okende Kisasa na bomwana. Tozai kokanga ba photo na ba monument ya kine ba place oyo tomona neti au télémi bakangi fo erone za ba photo ya instantané bakangi bo pa ebimi au sali boye kaoki na mupepe parce que ça ba souvenir ya ba voyage na biso ya ba polario série 1 bon so mutu aye na Paris akangi photo na monument le quoi Tour Eiffel na je sais pas moi jardin de Luxembourg to wapi ata oza révolutionnaire ngwa ndenge nini to tika rappel moko ko exagérer. Je pense que ça, c'est de la culture, c'est des souvenirs à Moutou, je ne sais pas ce qui n'est mais bon, tout, chinois, japonais, photo, monument, je crois que, et là, voyage, dans pratique, souvenir, voyage, mais l'émission est pourquoi Léon a côté parce que n'a pas précision. Au moment où la révolution, c'est un mot, vocabulaire, et ça, la définition multifacette et belé pour nous aider batu ya compréhension muke le kwa ngai boye parce que biso to yebi mingi te na mambo ya révolution nazaki na posa na nzala ya koyoka bo pesa ngai ma précision na domaine nini bozolobe la révolution yango et ko aider biso ba auditeur pour que to se fixer tous en idée moko clair sur de quoi on parle exactement. Toujours la révolution, ça va dans tous les sens. Na kosenga na bino tu boza na kati ya conférence bozo kota na émission pour préciser biso de quelle révolution on parle parce que na yoki papa Zambwana par exemple la belle révolution et échoua qui en 2011. J'ai pas compris de quelle révolution il parlait. C'était par rapport à quel événement? Est-ce que na Congo révolution a préparé en 2011 peut échouer na habité? Bozolo la makambo ya octobre awa révolution na Congo. Est-ce que c'est par rapport à quel événement? Révolution dans quel domaine? Comme ça, est-ce que na habité? Parce que ko annoncer événement selon circonstances de temps et de lieu. Et ça local acteur kaka au fin du monde en décembre. On annonce des choses comme ça et puis bon. S'il vous plaît, est-ce que la révolution est prévue l'année passée par qui? C'était préparé par qui et puis échoué qui n'est ni. Ce qui va éclairer Bisson dans mon place. Si on a octobre, on préparer la révolution, na banane. Na banane et puis la révolution na domaine ni. Je voudrais si qu'on a une salle parce que moi j'aime la politique et je soutiens la vie politique il y a pays nyonso. Et je suis proche des politiciens. Les politiciens, ils sont politique. Les médecins, ils sont médecine. Ils soignent les malades. Les pilotes, ils sont piloter l'avion. Ceux qui sont révolutionnaires, au moment qu'il faut ça la révolution à Congo, il y a une révolution. Ça la révolution, si les politiciens, ça la moussane à politique, soldats, ça la moussane à militaire. Il y a armée, mais il ne faut pas dire
comme si les politiciens ils ne font vraiment rien pour le pays, ils ne peuvent rien faire pour le pays. Je ne pense pas que Malobana est à la vraie. C'est pourquoi on a sengi, Bopé Sabiso précision, s'il vous plaît, je me répète 4000 fois. Dans quel domaine vous lobé la révolution Wana? C'est quoi la révolution selon vous? Et puis, parce que vous allez constat déjà. Qu'est-ce que maintenant vous préconisez? Bino, voie de sortie, quelle est votre république? La révolution et ça démarche en années. Si tu as rejoindre une révolution, tu les par quel canal, quelle voie, tu as nani, tu rejoindre Bino Wapi. Merci. Il y a solo ndeko mukulumpa ba mituna na yo to moni yango mpe to zwi yango noki tozongisa maloba epai ya mbuta za mbana mpona ba quelques précisions mpona koyeba domaine ya révolution nini oyo tozali kolobela likambo tozali nango awa towutaki mwana misika abanza yo ozwi biso mwana moke na nzela tobandaki définir limbisa ngai nayoki malamu te moto soki azali na ligne tobandaki kodéfinir révolution todéfinir ete ezali changement brusque souvent accompagné na makila mpo ete bato balingi changement ekoki kozala rébellion ekoki kozala soulèvement cataclysme chambardement bref ezali perturbation moko ya monene oyo ezali kosalema mpo ete moto azwa Mama Makimbundu aye koloba lobi toye ko rompre na système oyo ezali komona na injuste na Robert, pardon. Mukolo. Na landi bino depuis bandeli oyebi ke na landi émission depuis bandeli. OK. Donc ezana tinate o répéter ba biloko parce que je vais par exemple vous dire que tant on promettre biso to kolobela même ba révolution agraire, je me suis dit donc Papa Robert, azana ba domaine ebele oya kolobe la révolution lelo. Yango na tuni question na ngai donc je na landi bino de Eli. Voilà. C'est très Elimombo mwana ngoto tangu yifweni ngoka yebelemi Retour Reboko Makabidi Merci